Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà la grande famille. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ici que les hommes et les partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille. Vous allez bien. Je vais aussi très bien par la grâce de Dieu. Toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Voilà. Pota aimer, partager. Pourquoi pas ça. Bonnet. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Bandeko. Titre nabiso bomoni photo ya miniature toujours. Il y a sortie médiatique, il y a président Devos. On a bomoni artiste nabiso Gabi Oyo Azobela. Alors lorsque nous avons la analyse d'anga, c'est par rapport à sortie médiatique, il y a président Devos Oyo Aza collègue nae. Bango nyo soto yebi que no baza ya groupe évangéliste, ce qui est évangéliste, c'est une ngwana. Alors voilà. Alors, président Devos lorsque m'a posé une question sur Gabi et Sali que non à éclaircir très bien à Koloba que non kayande konabiso eza ya cotisation te kayande konabiso eza ya kobeta ya kokende kobeta ba porte te kayande kona bango ou encore ya artiste comédien Gabi eza ya kobelela maman Olive te maman Denise te kanaye eza ya prière alors eza pe le fundu te parce que mutulos kaza maladie occupé kaka kosunga financièrement, physiquement, voire même spirituellement. Mais il est président de Vos na ndenge aye kolobela parce que déjà bato ba déjà kobima bazwa kobelela. Nani ndeko na biso pe Gabi boye, mais je ne pense pas que no bandeko nyonso o babima ki pona koloba ke non ndeko na biso pe Gabi kuna AVC boye. Je ne pense pas que no basi ba du penza tant na bango ba ke kotala ye. Mais na ba sortie médiatique na bango bazo lancer message wana. Alors, pour moi, lorsque le président Devos Abimi a lancé le message à Koloba Kenon, Kanae Eza finance, Kanae Eza spirituel, c'est-à-dire que nous bachaye na prière. Alors, bandeko ba artiste et comédien, boza na défaut moko boye, ba sortie médiatique na bino, ezo honoré vraiment binoté. Ba artiste et comédien, ba sortie médiatique na bino eza ko honoré binoté. Ba sortie médiatique na bino ezo la kisake no bozala ka na bo mon côté parce que depuis bon OK eza constamment qu'on a sali depuis kaka matanga ya artiste Jani na moni ke no ba sortie médiatique ya ba artiste ozo mona ke no o azo bima na version na ye o azo bima na version na ye o aza agité o aza posé tu vois que no bo moko eza penza te et ngo za peut-être mieux bino artiste comédien diaspora ne bokumbana ki bino nyonso bobike no boke omemali nani ebembe ya collègue na bino na Congo il fallait boza pe na même moral bo se préparer pe que no tokoleka ba émission tokoloba nini e kozala ndenge nini pona valeur na bino alors bato ekomi kaka e bosunga ekomi lokola ka ya Zena bosunga bozela kaka ekoma lokola ya nani ya Janite liwa ya Jani esali ke no bato ba telemisi susuka ya nani ya Gabi Kiwaka. Moi bon je sais pas. Na okelo ba ke no pour na président de Vos kobima bongo ko ya koloba ne kana eza ya finance te eza ya lisungi te peut-être famille na ye nde ba yebisie aloba bongo merci koyo ndenge bimi boye sur les réseaux sociaux ba artiste comédien to yuti koyoka ndenge président de Vos alobi awa alobi ke no malgré Jani azaki na ba problème. Malgré Jani azaki na ba problème na vie maritale na ye. Malgré Jani azaki na ba problème peut-être pe na famille. Bon, il y a zaki na problème te mais bitumba pe zaki na famille to ki ko épargner famille te. Parce que liwa on eza liwa moko bo ezo taka ke no kindo ezo ki contrôle place wana. Alors, c'est fait-il que non bino ba artiste pe bo acheva ki pe ndeko na bino. Bo wana pe ko boma ye a petit fait na nini na kisongi. Na kisongi songi. Bo teka ba matière Si on a ndeko na bino pe Gabi, essayez un peu de revenir sur terre.
bozonga nanu ba artiste comédien bozonga nanu bo achever muninga na bino te na kisongi songi na ba sortie médiatique na bino parce que tango bobimaka na ba Congo boke poto boye baka eloko bokendelaki lorsque bobimaka boutaka Congo boke poto boke ko balusa mito ko baluka bino bosibiraka ba conséquences. Ah oui, hein, il faut tout le bango tout ça l'analyse. Bosibiraka ba conséquences ezate que non na ba makam na bino bo sala kuna bo sala peut-être ça na batu peut-être ba pekisa ki yo batu ba ki ah eza bien te mais yo salika tetites tant okei OK ozo problème et comme maman Denise boyo ka personne. Bref, la grande famille bo aimer bo partager s'il vous plaît tout solo là. Sortie médiatique il y en a ni a président Devos pona lorsque ba poser question sur Gabi na ki mutema pasi bandeko ya koloba keno ezande deuxième mariage na ye. Premier mariage nde betaka ye déjà AVC à liboso. Bandeko, dans la vie, il faut qu'on y ait baka façon qu'on consommer divorce. Au moins qu'on divorcer. Oh batu bakanisaka batu balobaka keno soki ebebi na kozwa mususu e tobo ito kozwa mususu. Mais ça la paix volonté en Nzambe. Parce que nous les humains tout le monde a keno souci wana il faut na zwa mutu mususu pona bosa na ye. Wana peza nango lokuta po jamais ko bosa na kezaka ne loko moko bien oyo ko bandukanisela ye. Yango nezalaka bien peut-être na divorce ba situation mususu ekutana ni boye eza keno surtout ba kaneti ya ba Gabi na ba kaneti parce que ba kape keseni etokyo ba ka te keno kanyonso non ba ka ekeseni baka ekeseni eza mutu mususu akoya na vie na yo ayeka pona ko détruire yo na ndenge moko boye soki ya ndenge nini wana olinga ye me ya zo linga yo ta zo sala sope ndenge nini e baka ekeseni bref baka ekeseni po anazo ba commentaire mususu ezanga tina te. Alors bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît. Alors ezanga baka mususu neti ya baka ya Gabi ndenge azwaki déjà AVC na mariage na ya liboso nga na yebaki nga kanisa keno mariage o kako bomoni oyo ndeza ki mariage na liboso nzoka mariage ya liboso o eza mariage ya mibale mariage ya liboso nde betaye AVC et c'est fait-il que non bakabwanaka na mwasi en question ndaye kozwa susu mwasi oyo o soit disant bazo pende nini I don't know nazana loko na obakisa mungwa tepo na yebite ye mo président de Devos abi na yebite nazana ba preuve te pour na confirmer que non o Gabi akutaki mwasi ni na pasteur bablo mwa bongo. Alors eza deuxième mariage na yenga na yeba na ngai tenga na kanisa ka mariage na nde yango oyo ka nde boma e sala e akomana azwa AVC. Donc et pas ya oyo deuxième mariage oyo nda cheve e ka bien bomondo ikindo ki sala ka bandeko botelema na pa prière to telema na ba prière bomoni puissance ou encore na okyo lo bakeno bitumba ya famille bandeko. Tant que tu as bitumba famille, bisognon sont sans exception. Tous en bitumba famille. Ce que bitumba famille wana, eza bitumba morote, eza bitumba te akoloba keno, yo progresser au kende na wa. So moni attaque no to so attaque ne fils que loko moko, ozana mo mutuka na yo ozo nini, eza kana na mawana nzambe. Po ba réclamation ya ba famille oyo. Peut-être ata ozala pe na sa moyo yote. Oza pe ataka na sa moyo yote. Alors na ina lobani eza na ba bitumba mususu a famille ba moni ke non o soki peut-être abali fille moko boye parce que kindo ki a famille bando ki ba monaka. Ba ko épargner yo peut-être na mutu malamu ba otindela yo mutu kaka o ye pas bien te pour ba saisir yo bien. Je sais pas si vous comprendre nga. Bota la première mariage azwaki AVC. Vanda ta consommer na nous divorce ango bandeko ba consommer ka divorce il faut consommer ka divorce pona osala chambre mususu ya bien il faut consommer ka divorce kolinga te ke no divorcer wemba moko papa oke wawa toboite baka ekeseni ezala baka mususu omona penza we mutu mususu ayaki na vie na yo pont kaka ya pont penza boy esimbi pete azaki pont ya vie na yo baka ekeseni nazo préciser baka ekeseni ezana baka mususu ya bakuneti ya bajani ya bakuneti ya bagabi oyo ndenge aboyaki mwasi na liboso na déjà avec ça liboso ebetaki ye il fallait zwa temps na ye malheureusement zwaki temps na ye te ake ko s'engager lisusu na mwasi oyo nde siko achevé bien o nani président Devos alobi ke non
Gabi aza bien mais problème eza que no AVC no ebetaka epona ebeta na munoko alobaka vraiment bien te maloba o ebimaka na munoko il faut za mutu o mesana ndoko yoka ye mutu mususu boyo koyoka biloko azoloba na munoko te et en plus ba opéra ye na mutu na niveau mutu aka na place libandeza la mingi ni bandeli ya mutu ba opéra qui c'est-à-dire que mutu abika na liwa mutu abika na liwa. Alors, vous les artistes et comédiens, bobo maete na kisongi songi. Vous les artistes et comédiens, bobo maete na ba sortie médiatique na bino ka ba kombo abatu. Artiste aza mutu oya bimaka ye kolobela sur musala na ye. Artiste abimaka te pona koya kolobela artiste muninga na ye na ndenge ya mabe. Allez-y comprendre quand même. Artiste ce qu'on zo bima yaka. Lobela lancer message na bafana répéter loko mingi parce que ezongela kanga toujours parce que ba sortie médiatique ya ba artiste na biso. OK, c'est bien attendenge bokwendaki kokunda Jani oui. Bo sali sortie médiatique ezo make sense ya koloba ke non liwa e yaki e boyebo. Et non pas to mona ba artiste mususu azoya pona ko ya kolobela artiste mususu mabe. Eza dignité. Eza dignité parce que président Devo salobi ango kutu. Oui, certes Jani azaki na ba problème. Mais nous, tant que ma collègue na to sunga qui est pété, ko sunga te akoloba keno ya finance, ba sunga qui ba finance. Mais ko sunga ya koloba keno ko protéger ye, ya koloba keno ndeko nenga zo le kala ba situation oyo to conforter ye. Bino songi nde ya cheve ye, yangwana pe ndenge akewana azaki pe na batu mususu bana ko solola na bangote. C'était dit à quoi? Tokolobaka pe kaka oh la brine. Oui, tokoloba la brine abandai ko pekisa ye. Mais yepe na mato ine abandai yoka oyo ba artiste mususu abandai ko tonga kaka ba entourage na ye. Ebimi libanda ndenge nini. Ba mama ba koni mama bazu yango ndenge nini. Ba koni forti bazu yango ndenge nini. Artiste ça la sortie médiatique na yo to comprendre sortie médiatique ya makambo ya matanga ezo make sense. Tolingi ata suko mona bino te boya ko sala ba analyse bo bimaka ba yambaka bino bo parler sur ndeko na bino Gabi po bo ko linga ko bo maye suko na ba songi na bino na ba sortie médiatique na bino. Alors je sais pas ce qui président Devos nenga lobby a pesi presque ba précision nyonso il a bien fait ou bien asali bien te 3 points de suspension to yebité. Parce que il y a précision nyonso po na ngata on a yoki na bino peut-être famille to yoka ki déjà batu mususu Gabi lisungi déjà kuna boyoka te bozela ka te ke non nani ndenge Jani akufaki bo ebandaki déjà fort possible famille na epe yebisaki ye yango moni pa ko lancer que non finance te parce que ndenge azawana musala na e place abanini azwaka salaire ti lelo. Malgré azo travailler te il est malade ba impôt abanayi ko futaka wana yesu ko azana problème te ya côté finance bodiembela te les artistes et comédiens boma pe muninga na bino na ba stress te boma muninga na bino na ba piki te boma muninga na bino na ba sortie médiatique na kombo na yete parce que za famille na ye mutu ezo zoye en charge kuna famille ezo sungaye kuna. Bokena ko sunga yete bozaka kana musika de bouche à l'oreille boyoki kaka histoire ya Gabi boye mais era ko bima na sortie médiatique ba yambaka bino na ba plateau bo bima ka bato makasi on dirait bo vanda katana Gabi yango boyebi lisolo nyonso ça fait mal ça fait très mal congolais na ba vitesse moko to mona bazo bima mais soko tuni est-ce que kena ko tala Gabi yango akena même pas ko tala Gabi. Ayebi attendez de Gabi azo vivre ta ayebi te lobaka ndenge président Devos abimi aye ko relater histoire eza boye azana problème boye il faut boye mutu azaki mieux placé zaka président Devos ka yende siko na omona keno azana bolingo parce que lobi Jani kutu tango akota hôpital a limbala liboso tango asala ka so 14 jours ya kenda kotala nani Jani au moins 10 jours. Et pas Gabi pe memema. Donc aza papa social président de Vosto qui est pas etozonga aza papa social. Ne ebite bandeko soki na lobi mabe parce que nga na sa na nga ba analyse na nga communauté congolaise toza na problème moko ya réflexion. Toza na problème moko ya réflexion. Bota ka ndenge président nani alobi pona liwa ya ndeko na bango bakine kotika na kini.
bozozwa matière ya moninga na bino boyebi keno ndenge aza wana eza mutu na ye deja ezalaki deja badépression babiloko nyonso wana mais bobatelaki ye te bobatelaki ye te bozozwa matière bozoteka après boye la brine non bino pe la brine mwasi wana la brine boye vie kutu ndenge aketo bana kosola na ye te mpona la brine vérité yango wana ebimi bozalaki na bapiki bobandaki kosalela bobandaki kolobela mabe bobandaki kotonga ye bobandaki kosala basortie médiatique moko ya propre te bobandaki koteka baaudio masolo na ye bobandaki koteka il faut arrêter hein La famille bo aimer vous partager bozolanda bandeko na ebite soki nazoloba mabe parce que nga er moko na yoka amute ma passe ya façon biso bazayoko to fonctionnaka ça fait très mal attention lorsque na sali analyse c'est juste pour na koloba bandeko bo sale la gabi ba émission te il va mieux problème ezaka koloba nde za problème ba sengi lisungi juste ya prière boya koyela biso balima solo te ke non il faut kosunga pe gabi kuna te aza na problème à finance te aza na problème de ya prière bo tshai na ba prière na bino bo arrêter pe ba sortie médiatique na kombo na ye po ba biloko wana eko sala ke non ekoya na matoi na ye kitoko te bo nos artistes nos artistes bandeko bo aimer bo partager tozo solo là tozo solo ka ndenge ezalaka on ne fait que causer hein bongo te bolinga bongo te bino bolinga babenga bino boyana no bovanda na zwa kitya liboso biso pe mama yana toyeba ngo te mama sileo kiala na ngai mama sileo kiala ba bonjour esiko zali mama na nga ba gros bisous Ozo comprendre bandeko kitoko te. Alors le monsieur n'a pas besoin ya aide ya finance, azan a besoin de ya prière. Boyoki bandeko bo aimer bo partager s'il vous plaît, aimez partager ça biso vraiment bien. Bo aimer bo partager et ça biso bien makasi. Bozo comprendre bandeko. Non, qui passe, hein? Mariage déjà à Liboso. Et ça qui c'est même le problème là maintenant tu ko condamné était parce que oh Jésus. Tu condamné était dans la vie il faut toujours que ça la cachoa au Tchenzambe Liboso hein. Parce que quand on a zwa ki wana tango zwa ki AVC à Liboso na moi c'est à Liboso. Il fallait attendre. Oh nani yango nzambi na ngai. OK. Il fallait ta sala nini? Il fallait ta temps ya à se rétablir bien. Mais ya ke suko zo moi si mususu oyo ayende suko achever bien. Bandeko basi. Soko lingi mutu te sotiki kaka na kimia ndenge ayela ki mobimba. Parce que leo na minute o continuer vie na yo. Bandeko bobanga kape makamususu ko Bobanga Makambuta, président de vos alobi que non. La brine a commis donc il faut pas que les social work à Mokoba Sololana parce que elle est vraiment traumatisée. Malgré ça na ba mabe na ya e ba quitter. Bandeko kozala instrument ya diable ko utiliser yote pour na ko bomande ko mususu. Kozala ka instrument wana te. Parce que ozo sala lisumu mbala moko et puis na ebité c'est ezaka kapasi esimbite bokabwani na kimia relation ata ya 2 mois tout monde qui ata grâce temo oyo chroniqueuse na biso ya grâce temo oyo libala na esala ki combien de mois bavanda ki même pas ndaku moko je vous dis mais tango buzo bebimaki grâce à banai ko bondela zotala mokili ko sekae. Mais à la fin des comptes, non. Atika ki avec au monde que non attend ko forcer. Mariage est un mariage à bien té. Oui, balobaka l'erreur est humaine, mais ko linga to zonga susu même erreur wana. Ndeko makasiko mabe.
Bref, bandeko, c'était au moins ça. Beau aimer, beau partager. Et zanga bino BBC Mpoi TV. Numéro na biso ezawana. Ba o bazana besoin ko benga pour na conseil. Je ne pense pas que non ko benga nga po finga nga et si longtemps que non au lundi émission nga na fingité. Alors ce que ça peut-être ne loko moko lingi ko reprocher nga benga nga yebisanga na oyoko kitoko makasi. Alors c'est au moins ça bandeko. Na bani nga ko chiter bo aimer bo partager. Ba bon début à semaine na balandi nyonso. Je vous aime tokutani prochainement. Alors bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na bana na biso.